Elle-même, elle a voulu filmer ça, mettre ça comme ça. Pourquoi? Je n'ai pas trouvé. Après, c'est sous-passé. Non, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Na point wana nazo condamné. Parce que moi, je ne savais pas que Tatiana Azanazine. Ce que je sais, j'ai vu une femme blessée. Une femme sans la force. Une femme m'abattie. Une femme néati. Une femme a commis na moso ya suka. A fait permettre à l'obana et bimbi. Il a prématuré na maboko. Et ce qui va encadrer bien te. A ozobaritour. A ozobaritour. A ozobaritour. On a espérer que peut-être dans 3 mois je serai maman. Peut-être dans 4 mois je serai maman. Elle avait déjà acheté les habits pour son enfant. Elle avait déjà mis la poto à shopping. Elle avait déjà fait des shopping pour son enfant. Elle avait déjà acheté des belles choses. Je ne sais pas à qui m'obali. Toi, moi aussi, j'avais pleuré. J'avais pleuré. J'avais pleuré. Attention. Soba encadré était. À copéter. À copéter. À copéter. Tout n'a pas mon selou. Qui veut son son ma casse bien. Nikambali yani ke kitena na rwani za makambebele kitena na rwani za makambebele kitena na rwani za makambebele. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur Congo Source Télévision, c'est bien moi le votre Kevin, Mohamed Sadi, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Masori Abanakin, merci à Réseau Sans Fil, merci également à Bouzo Baye Congo et pourquoi pas dire aussi un grand merci à Gilles News des Stars Congolais. Déjà sans oublier les boss Gérard Simboni depuis les ça. Merci à Madame Karine Kololomboni et merci également à Romeo Mouchani de Koto Zarane de temps autres pour la Rosara Belema et Kitoko et merci également à Trésor Batanga. Déjà comme actualité, c'est pas vraiment mon quoi actualité de Weko Solango mon thème ya Koseka mais quand même les actualités de Weko Solango y a pas si c'est une mauvaise nouvelle et une triste nouvelle au lieu de apprendre qu'il lobby les qui disparition ya mwana au Tatiana Kozabota qui loko la prématuré mon abotami na ba moi vraiment recruté et vraiment les qui pas si ya komona ndeko Tatiana Kozabota quoi bandeko azali chanteuse musicienne et en même temps à valoriser la culture congolaise à bon ça qui mwana na lobby et il n'y a pas si mine de comme on a quoi tenir moi on a sans vie sans souffle de vie et tu as comme ça maloba pour moi vraiment on était tous na ma misu et ça qui passe mine déjà on reçoit la maman plus na moto azali lokola maman et en même temps azali maman oyo surtout à dégager oyo azali lokola ba réflexion mo penze za la kenda musika na biso ne to yamba mingi lelo et yewana ezali nani maman Judith Kalanga je crois ba étoile ba ndeko ba biso et surtout dio ba bibini ngi to ko sola lenge na émission lelo surtout ezali mingi solo ya passionné to ko kabola yango na maman déjà Romeo Mochani na sola na maman Judith Kalanga. Bonjour maman Judith. Oh bonjour Kevin Mohamed, bonjour na ba abonné na biso, bonjour na balanda na biso nyoso balanda ka biso, bonjour na ba vrai on a benga ka ba vrai. Na pesi bango ba bonjour, bo ba imaka biso toujours na pesi bino ba bonjour, bango ba bonjour. Na pesi lisusu bonjour na équipe technique nanga mobimba na zang sangote. Bisika bazana na pesi bango ba étoile nanga ya Jika télévision na pesi bango bambote. Voilà, bonne santé, activité. Ah oui, santé za kitoko yaya na ngolo nzambe. Mais ce qui totali réalité à Congo na kolo ba que santé za bien té. Oh. Ah.
kasi na lubi santé za kitoko na ngolo tata nzambe ndenge na ko pema ndenge na ko tambola na pesi nzambe merci mais na réalité soki na tali citation wana na lingina matisa mais na kitisi eza critique merci voilà citation eza critique déjà toté ma plus côté à bon maman parce que na yebi que maman nyonso souene ezaka soka memi déjà mokumba ete ami mapé mwana na na moboko ezaka pas seulement comme ma charge wana na libomo na kati mais comme mango pe na loboko surtout comme on a sur le plan virtuel et ça vraiment bien déjà le but après qui sont qui disparaît à moi na Tatiana Cruz et tu as une mère tant au moins une vidéo ya Tatiana Cruz ko lobana moi na maloba et ça qui on est Kevin ezana ba image ozana besoin au mona mais ana image mususu ana besoin au mona ngote OK ezana image ya moto aza ninde kona yote ni connaissance na yote mais au moni loko je me souviens j'ai beaucoup pleuré si ba image ya bato belé na mona donc nazotala nazolila tant on a monaki Tatiana Cruz j'ai pleuré moi aussi et tant nazoloba bonaza pika na maya miso itambolanga j'ai pleuré pourquoi j'ai pleuré parce que je suis une mère deux fois je pleurais parce que je connais la douleur je pleurais parce que je connais je ne sais pas grossesse naïe ezala qui a caprice parce que biso moto yebi de 0 à 5 mois caprice ni na lekani nango koli na ezala ki muke ezaki na système ya chama kolo likolo ezaki na système basse za muke douleur ni na vivre tia comme na point ya ko bimisa prématuré donc nazanga ki maloba j'ai dit mon Dieu mon roi pourquoi elle-même elle a voulu filmer sa maîtresse comme ça pourquoi je n'ai pas trouvé bon je n'ai pas trouvé non je n'ai pas trouvé na point wana nazo condamné parce que moi je ne savais pas que Tatiana Azanazim c'est que je sais j'ai vu une femme blessée une femme sans la force une femme m'a bâti une femme néati une femme a commis na nyonso ya suka a fait permettre à l'obana ebembe ya prématuré na maboko et soki bancadré bien te a ozoba retour donc azaki déjà na affection moko boye na kati ya libumu na ye na mwana wana connexion abanda ko espérer que peut-être dans 3 mois je serai maman peut-être dans 4 mois je serai maman. Elle avait déjà acheté les habits pour son enfant. Elle avait déjà shopping. Elle avait déjà fait des shopping pour son enfant. Elle avait déjà acheté des belles choses. Je ne sais pas à qui m'obali. Toi, moi aussi, j'avais pleuré. Et je ne vais pas voir cette image. Attention. Soba encadré était à copéter. Ce qui encadré vient à opéter. Kevin, soba encadré bien à salapétage. Pétage les autres hommes on a maniqué non pétage mental donc ils ont yé ba wazo lo baté a yé ba wazo salaté donc à se perdre jusqu'à ce qu'à cause confort j'espère que mobali wanaza papa azala pembeni na ye j'espère parce que kozala na mwana se kozaki na mobali moko kozala na se mise kozaki na mobali j'espère que mobali wanaza asimba ye c'est le temps l'accès que j'ai chéri d'ici là Dieu va nous donner. Chérie, ne pleure pas. Peut-être Dieu n'a pas voulu, mais je t'aime toujours. Je t'aime mon cœur. Tu es là. A plus na ba maluba wana, même biso ba panzi sango. A plus na malubo na oloba. A plus nango ko encourager. Bravo. Bravo. Parce que besoin zela malam. Parce que quand tout le monde qui cause la star au Kobalo la matrice moi au beauté zate
kozala star bake bakati yo matrice moko moyo boteza te mais le mwana rebo pe rebo oyo rebo makambo ebele omona teke rebo a nzambe na ngai nzambe dina pesi baninga guya kokoma na bana on peut dire ça mwana nayeba te mwana otali mwana ya nini azama mokolo par rapport à balume mais abomba ye Kevin abombama yo yeba ye yo yeba yaza mwana tomoni ka mikolo na papa yo yeba ye oyeba ye rebo mwa mwaso azanga kimia apesi baninga poster ya komemaka bana oyebi ke rebo aza leson même mpo nanga oh comment ça rebo aza leson même mpo nanga na se souvenir na camarade nanga moko na opesa mbote na okateleka place ya libanga na otindele lien Pracha Twambi abia Judith namonaka mwana professeur moko boye université ya Nganga siko mwana professeur wana linganga mpo na baje monika azalaki déjà na fiancé na ye siko alinginga asali baje ameminga epa na bango wana Pracha Twambi la mama bana 4 siko ya Judith ntango nakomika epa na bango natali lupangu natali français kotoka nalobi awa soki natiki seke naza mwasi te et moi ya pamba je suis enceinte ndaminina ndaminina yo so yo kasonzo ya tika masonzo mania et moi ya pamba je suis enceinte le mari dit pas que sur moi je suis fiancée tu vas avorter y a pas lobby pas de problème je vais avorter mais je vais avorter en Galiema au sommet je vais aller là-bas le monsieur dit tranquillise-toi donne-moi un mois je vais te donner l'argent jour mususu alobi moi mbala linya sakananga aibime le tongo bazana mwasi wana banjo beta porte na olongola zemite so na okufa na okufwa wow na beti lisolo po na rebo mwana oyo na olongola zemite so na okufa na okufwa mobana kati ya ndako na mwasi wana bima kanda basi ba français belo comprendre baza lolendo mwasi na zo kanda bima tika mwasi na kota na kati ya ndako kanga porte to kufa awa grand frère mbala yakate ayebi mais monsieur tu vas prendre tes responsabilités cette femme n'avortera pas OK nyonso banda wana monsieur tu vas ici même mingo bima kinaye akobota est-ce que papa basi ba l'exception de balongola moi 6e akobota abiyaya ndeye ka grand frère na bango aloba isili un mois après maman na bango alobi faut que l'opesa biloko pa na bango OK baki pesa biloko na bango après ko bala ye 2 mois après maman kofi OK bakanisa ke za baje mwana liboso kan mwana lobite libalo eza ya beba zana no na 3 mois boum deuxième ngande mama na bango masolo efandaka te efandi lelo mama banaka 4 petit atalaki na deuxième œil awa natika te rebo pa ye akoti balume pale na fleuve pale na ma campagne ba hotel awo ngamna yesa kyali nganga matingama lelo ngande mama na bango lelo ngapende mama ya balume batu nyonso babandaki ko bomba mikumba na bango na sime bimaka te ebimi lelo do moni mutu nyonso aza suna soni te ezala basente ye mais soki aza kamwa star kota na TikTok omona makambo elekana surtout bazobimisa bana yaya tomonaka bazemi me bakolo nango baza te ata basente tomona kaka mama na bango kande mama na bango toleka mais maman Judith Kalanga je crois nazonga mki na publication ya Tatiana Cruz
tant que lobby azan le logo ko bombela ba fan na été même bandeko balingaka yi en particulier azan le logo ko bombela bango te alakisi bango mwana parce que na sonité ya ko memazemi wana mais je sais pas trop plus les autres alaka ka artiste oui ba boti musoko ala kibiso déjà mwana musupeta musu mwana la kibu papa tozoyi ba kapenza mingi mingi te et déjà au moins même l'autre beti masolo ta sera kufeli mwana kei mais papa ya mwana ndesiko ça besoin pas seulement mobo webi ke oluka pe makambo mobo na comprendre côté pas seulement to consoler car maman mais to consoler pe papa mais pité papa na ba au monde to beta li solo ya douleur Kevin to kota na to na douleur comprendre omoni koto komo kotsanga muselu muselu komo kotsanga ba kote moko muselu alo batata nini secret ya mamati pourtant la bombe moi naté fallait papa payer OK donc comprendre OK nzonzi ningi to kokundela mwana ningi to kolela mwana moi to kota na muzindo ça te poto ana na lesolo ya OK toko développer on va comme on appelle ça to bimisango après 2 semaines to sentir que ser na biso akomi ko zonge là-bas normal OK de to komi ko sala ba benga nini checking le père la mère c'est qui Anita pas bimisa ki biso le père après 2 ans oui longezaki identique na moi le père après 2 ans mais moi je me trouve le père Azasta le père Ayebana pourquoi bomba qui le père pourquoi le père pas célibataire au moins makamango ba star ba omikosaka bozala na ba elo kwa ba sindi toucher sikaya mabe faut qu'on se dise la vérité bozala ba elo kola ya ba sindi tu ne peux pas jouer avec moi seulement faut positionner nga na koma mama na bango olingi to boyani olingi pesanga position c'est confirmé monde entier même Ali Lembi a sengi divorce faut koyeba majito pese ba mo Jésus-Christ de Nazareth na za moi c'est tant na loba makambo moi c'est na raisonnable bien tant na loba makambo etali basi na raisonnable bien au moins na ministre mission ça na ko benga ngo bien 100% femme émission so pendant la fin on m'a solo bien 100% femme mais là bon côté il y a un côté ya babenga kenini babenga sénateur honorable Cindy Leker faut comment va quoi wana osakana ngate positionner nga pesanga position Cindy akala na Cindy alelo wande moko amère mokonzi reconnu par tout le monde olingati maman mopao liso aigle na matina osuka kana oyemba te na osuka kana mbetu te mais il faut pesanga identité quoi voilà mais déjà c'est une manière de cultiver monsieur donc cultiver une émission mais déjà na télé maman muké na zoni moi muké la interprétation oh ya oh ya oh ya ouais misa il donne à mon colonie qui à noir déjà noir donc il n'aura plus la signe à matanga Tatiana Cruz a interprété Marie Misamu d'une manière mais hôtel m'a toujours na kitende ya noir et kolonga mo colonie en réalité il m'a comme on peut sentir qu'il y a beaucoup fait là ka na habité to kende kana ba interprétation bon tuna waneza muselu Kevin asongi makaso yango wasongi makasi kitendo ano rekolo mwa mokolo nini
likambo ali ke kitena na rwani za makambo ebele. OK. Likambo ezali aweza ya les pères ete. Les pères. Mais loko to ali na matanga. Tolinga tomona loko ya kikuli pembeni ya Karim. Mais tomoni ete. Soki tokoti pe na muzinde ko za loko to chola ye. OK. Mais moto ala kisibiso eloko ya passe. Donc tokoki ko bungisa. Eloko tozaki na ngote. Mais likambo ale père photo zongela ngo. OK. Pourquoi ba star na biso ba ko lakisa biso bana na bango? Ba ko lakisa ka biso bazemi na bango. Kota na TikTok omona yombe eza kuna. Mais siko ba kolo nango baza ba papa. Ba koma kala ke bana ko lakisa. To yebi likambo zali stango mususu mutu wana paza mutu abatu. Na mususu paza star. Komoni place nazo benga bandeko wana ba mayele te ba yebi ko s'imposer te. Na tinda ki star olinganga. Hema oyo ebite ke mobali so longoli bilambe pa moi so comme faible. Quel que soit président de la République ata China Rambo wana. A China Rambo na balabala liboso oliva za China Rambo te. A China Rambo na balabala. Liboso ya mama ni mama za China Rambo te. So longoli bilamba liboso nanga. Si ça réussit là. Donc oye koyo sani. Faut pas s'imposer. OK. Ba mitika kozala ba victime ya ba présidente. Batika kozala ba victime ya ba homme moko bo bazo bomba ka bango soi-disant je suis. Non. Moi j'aimerais na lingaki tant on a monaki. Cruz pembeni wana mutu moko azo simba ina lipika. OK. Doucement mon cœur. Ça suffit, tu as beaucoup pleuré. Dieu, Zamba Yebi. Doucement mon cœur. C'est ce que moi je voulais. Et c'est le roi manqué dans la vidéo. C'est une pièce marquante dans la vidéo. Moi, na kaka. Mon ton Karina Banda ko wele azobota. Mon biloko nani kikula bando sa. Doucement obota. OK. Ndé loko manqué dans la vidéo. Tout les riablo lenge mona moso azalaki nango o passer yango yemoko. Bébé asimbaki na maboko na zwaki yemoko. Bisengo mona ki azaki yemoko. Te bazala mibale. Fala ki mutu wana azala wana. Au simbe na lipika. Po azaki pena ba mai. Azaki pena sous traitement. Azaki na mutu moko azo consoler, azo bisaye parce que j'étais là. C'est qui le monsieur? Monsieur s'il te plaît, ne laisse pas cette femme. Montre-toi. Montre na mokili mobimba keno ozalaki wana et puis olingaki bozala mibali invisibilité, ce n'est pas bien. OK. Voilà, et une femme de l'eau souhaité ce qui va gagner pour pambola les sous na bana, c'est qu'il faut attendre passe pour douleur déjà les bandelis na sina ebisa ki eboy. Au bota ma passe. OK. Na sina ebisa ki eboy. Au simba double. Parce que la kiski aza vrai maman. Aza maman na ba emi ya minene. OK. Douleur à la kisi qui a maman balabala te. À la kisi qui a qui n'a besoin à simba mwana nae, quel que soit qui star nae, quel que soit nini nae. A uzwabana. Zambo apesa abana. Zambo abotsa bikomba. Yekuta ze kombate a simbi mwana nae. Ndenga simbi 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Tatiana olaksa biso bébé nae. Merci. Voilà, maman Judith Kalanga, je crois que nous avons pu s'il faut lancer un message parce que les lots, ils ont BD comme que c'est passé à internet et pas seulement un robot barabana mais ils ont pu m'avoir finalement comme de l'eau moi na bota mina noté pour aller exposer pelibon. Est-ce que ils ont pu manière de l'eau il y a que gérer casé mina lengue moko ya bon parce que j'ai mis tout ça. Ils a sonné. Moni rebo. Poto mona zemi na ye et puis rebo atikala ko poster zemi na été. Soki ba fandi na inonsbi quelque part. Okomona rebo ka likolo. Yango mona ki ba tobele bazo douter ki azana zemi te. Rebo sa boti. Inonsbi ye mokonde a publié ba photo ya rebo na page na ye officielle. Tindenge tozo ba photo wana to panza yango partout. Ezalaki publié par Inosbi Yemoko. Vous comprenez? Ma photo a Fanda Kanga Makolona Zemi. Ezalaki
publié par Innocence bi wana déjà saboti 2 jours après ba yebisi biso ba publier biso Rebo na moi loboko a bébé fini chilelo ba comment ko laksa biso na TikTok bébé na bango apesi biso ka Congo et sili Rebo atikala ko poster photo azemi na été ata chilelo so koti na page Rebo tikala mona te loba na Instagram et puis après mobali et puis on est avec le coup avec respect ata ba loba ba sentaka e mais muto sentaki ende muto poster mais oya lelo to commencer la challenge azeli challenge yangande zana nduta te yangande vimbi te yangande line ça y bien amour yangande mutole bimi bien yangande mutole tengam bokeba ceci c'est une manière et loko zo salima lelo ata na poto salima te o ezo salama lelo ata na poto salima te eza exposition ya bana exposition ya bana komitia yo moko mutu na danger ko bebisa vie na yo moko donc nyonso ya yo détruire yango éviter aussi les démons c'est pour cela que mon génération lelo eza génération pourrie génération je ne sais pas comment je peux appeler ça gâté et rien à dire. Voilà, Maman Judith Kalanga, c'est une manière de clôturer cette émission. Quelques salutations, en tout cas, voilà. Naba vrai nanga. En tout cas, beau aimer vous partager l'émission. Aux ala qui 100% femmes. Tolobeli basi nyonso en général. Ce que moni que place yo, balingi ba jouer na yo. Mais moni que muto linga jouer nanga, tu dois t'imposer, impose-toi. Parce que ba o ba s'imposer ba lekiote. Botika kozala ba machine à jouer ya mibali. Botika kozala ba machine à manipuler ya mibali. Tango ye ayebaki que je suis un homme politique nazana mwasi na bana ayaki olingo poani pose la cachette bisengo ya tango bisengo boy ya butu non on doit s'imposer ce que kufa po yaki panange kufa parce que tu savais bien que tu es marié tu savais bien que tu es politicien tu savais bien que tu es président tu savais bien que tu es leader tu savais alors comme tu savais et comme au betanga 12 nga pena au beto siko 24 parce que 12 multiplié par d les autres ça 24 merci beaucoup. Voilà, c'était là Maman Judith Kalanga, mon frère maman surtout na yambaka ditons à autre pour na kosolaka ma mutali basi pas seulement basi mais tout sur la mine banalisme mais plus de l'émission elle est toquée dans 100% femme parce que on a confié azali on a confié pito azali mon frère bande ko ya basi et puis mon nom aki azali moi na biso au lieu sali pas signe ko bon ça moi d'une manière prématurément et puis en même temps on a confié aux azali mon nom a confié après maki ata mokiete mokili yango ya nzambe malamongo kobotama na kotika biso vraiment ça fait tellement mal ya komona la situation ya boito pe koleka la situation ya boito déjà courage à Tatiana Cruz courage à son entourage courage aussi na papa ya mwana oyo parce que pasi wana ezaka pasi oyo Tatiana zali ko passer na yango te mais ezali pe papa ya mwana pas zali ko surpasser yango vraiment ça fait tellement mal ya komona mambo ya boito déjà merci à tous ceux là qui nous ont suivi début à la fin merci à Romeo Mouchani ndeko to zaki na lelo pona ko filmer et des mal lelo merci déjà à Fabrice Mande merci à Rachel Mande merci na bandeko nyonso obambaka biso pona ko salaka musala ya kitoko déjà merci à boss Gérard Simboni merci à madame Karine Kololo Mboni merci à Trésor Batanga merci à Olivier Ngimbi na kati ya Texas merci à Christy Wantina toujours na kati ya États-Unis Rachel Ngoi ONG Totonga Congo bientôt ma mabi ezali papa ben Trésor Ngoi na kati ya USA merci à Juvency Matondo un entrepreneur congolais na kati ya Bundes merci à mon vieux d'Achumba l'entité de papa na Medina Jojongo Ndaiman Bourgeois Amne Oscar Maritou et bandeko baza ebele o bazo landa biso de partout et monsieur ezali Michel mo faut partager beau commenter beau liker et na yebi ke bakokota pena ti Tatiana komona ya bandeko na baza de cœur na ye et c'est pas seulement to pesi ka conseil o ezali o to pesa ki awa et ezali manière ko pesa penser message na biso et ndenge monsieur ici bongo merci déjà Nabino et to moni mbasima avec un nouveau numéro et d'ici là portez-vous bien bye bye.